nde balobi omoni ndoki belela po esila PV yango eloko nyonso donc il peut koma ndenge esengeli ezalela po lia biloko esengeli biloko ebela yango fo bososola kobela eza maladi te tozokende na nzete eza nzete baoba na nyama eza nzoko na banyoka ezali nguma eloko monene kanga nyonso gba yaya boni kaka kosalaka bandeko na no malamu te ekozongela bino nga vo de bilo ya ba américain na ba traître bakoko batiaka ngongo bongo na sani bandeko biligata beba kala yaya biso masanga na biso eza traitement ona kota na Panama o ezali ndaku ya kati po mokili pe eza ndaku na biso voilà bandeko na balola misu boye mbwa akomba mama mutu yaya Bakongo bozana PV yaya bamsusu bazaka mabanga bamsusu bakomaka mai bamsusu bakomaka ebale bamsusu oh mungala oh muswahili oh biso nyonso Bakongo bokanisi nini bon bandeko Dieu des armées wana yende mutu azwa ba charge na ye po eza mukonza ba arme bokanisa armée wana Dieu des armées bokanisa armée wana eza nini bilondu botanga kasi ba armet mukonza ba armée ya ba arme mobimba oh do basalaka sika basalaka ba arme ba soldat makambo wana nyonso yende Dieu nango siko botika ya sala bino siko bozo sambela bino bo ba yindo bozana nzambe ya Congo mama Congo ndenge bashino bazali na Buddha na Chine bazana Buddha biso tozana nzambe Israël eza na Dieu bandeko elingi koloba te ke tata kala la motu ndenge banda oloba bongo ayebi makamba bakisi te au contraire bato ya bongo mais likamuna na tango nango peut-être parce que mamekelamu alobaka te ke nateka bakisi na sala boye musala oyo dotia bopeto ekomi azobenda balupemba bato banda wapi makambo nyonso sikoyo eza bongo te soki eza bongo kasi yo pe benda balupemba bato lokwa bozaka na makanisi ko yiba ba énergie ba mpeva bato o bino bobengi ba énergie eza nini nzoto ezali mabele oza na kombo ya mabele ya mama Congo ozo komba na kombo na mabele ozo zwa lifuti na yo po ozo lia mabele te kasi ozo lia oyo ozo lona na mabele soko loni yango ndo ozo buka kasi pona mabele tango ozo kombola ye yo zo mona ozo zwe loko te mais ozo pesa yo PV makambu na yo nyonso banzela no nyonso ezo sala nini ezo fungwama ozo ba yaya bofungola misu Chora te ya bomo ina yo moyindo eza kaka yo moko yango oza na sima ya Buddha oza na sima la oza na sima ya musulman po ozo zala na bango sikoyo bandeko soki bazwi yo bazwi yo moyindo donc kende sikoyo Israël nangonga oyo pozo sambela Dieu d'Israël oyo pe Allah kende pe soki wapi na barabu kuna pozo sambela Allah yo pe Buddha kende na ba Chine kuna botikela biso Congo o biso tolingi bakoko pe bakokololo na biso bote na biso abandi boza malamu ngaza malamu makasi lungwila mtie miel ako mikolo yo bakoko bapesi nga mieli yoka biso mieli oyo bakitani babengaka bio lungwila
Emmanuel Abeba Karae kwa lupa. En tout cas koka bana ngawana nde bangwandi kwa rumba. Akoko bomela na bino bomela. Nungwe. Bande kolelo to kolobela. Kobela eza maladie te. Tembe sili bino bandeko kobela eza maladie te. Na ko confirmer biso o ezali nini kisi ya maladie wana pe na kotalisa bino makambo oyo mwa moke babiso bakoko balongola biso na mokili ya molimo bamemi biso bakomi biso na oyo ezali physique bakitani balobi bazwi biso bamemi biso babale kende 001 bongo zonga bazongisi biso bisala sala basalaki na banzoto na biso bazwi babwaki biso mbala moko na bakongo wo bongo bimona meso Emmanuel Beba Kala kwa papa Beba Kala kwa biaya balobi so muto alobelo na sakwiti c'est kakana kio mais pourquoi mon père et ma mère sont mes parents yaya ezala ndeko moka tuna ngai mamekela mo olobaki tomela ma ya moto na tongo na nzela na ye tozwi ngolu ya kokabola oyo na mutu nyonso abesungaka nini bandeko tension estomac wana yebani kutu donc soko ozalaka na problème estomac na tension obosana mo ruba Bigeta Beba Kala ruba ndeko yo bayebisi yo luka mutu oyo olingaka te tumbola ye ka moyindo yaya sikoyo tango bango bayaka na bavague wana ndenge toutaki koloba bandeko na video euti koleka ke bamonaki moyi selon ba korofioto esimbaki te po moyi ekotakataka mpona kokweyisa oyo ezali kiburiki na bango nde balobaka kaka mondele a changé G po bango baza bato ba projet totalisaka bino bandeko il faut bososola ke kodi oyo ya bango biso tobengi kodi ya ebimaka na maloba ya bakoko pe bakokololo na biso nde bango bayiba mayele totambola nango bobo yango te mutu nyonso fa loba boye mutu nyonso fa sosola na bakodi ya mamaloba na biso ke likasu yango nde ezali sukali na biso ke biso tozalaki ntango nyonso na malamu ata balobi ke okosi bakomisa lokola mensonge te biso lokuta ezalaka te ata balobi moyibi biso tozalaki na moyibi te moyi ezali yo yango bomona ntango nyonso nga nalobaka donc malamu te po eloko nyonso batie te c'est que eza malamu te il faut kosala malamu nzete bamatelaka yango bakitelaka oyo balonaka yango babukaka oyo olingi basala yo te kosala mpe moninga te soki balobi kozwa te sala malamu asali malamu te donc nyonso ya biso ezalaki malamu yango maloba na biso songolo pakala fo ezala na mpevi voilà bandeko yango bayaki kochange G lobi bakitani na biso bamoni lokola ezosimba te nde balukaki musicien wana oyo azalaka na France asala nini systématique ya eloko oyo basali awa mais créé par mutu maneti voilà
oyo akomisa batu ba ordinateur na ye ataka ba virus bantivirus ba virus bantivirus. Or na virus bantivirus ezali illusion. Ezakaka mutu soka sali déjà donc ya sali déjà ordinateur esengele sala malamu. Mais bango babimisi sur virus. Po batia antivirus. Donc mutu nzota mutu ba komisa ordinateur azalaki déjà malamu. Oyo mutu maneti wana komisa ordinateur mutu aya déjà malamu. Bango bazui même babiloko na biso bandunda bitekute ke komi o batiaka bakisi pe kola kanoki tango yozolia bangombe na bango bako tia bango bakisi bako vimba tango okolia sokota pe na nzoto na yo ba mai oliomela mai ya source oliomela mai ya mabele yo sali nini ba mai batete bakisi songolo pakala bako jara mokeli bako kona biso ba umela sa bakisi wana ya bakitani na biso nyonso ekokangama oyo nyonso ya mindele ekokangama nyonso ya mindele ekokangama tellement bosolo bandeko bazokoselanga makambo epa YouTube na beti musique yo esenga na betaki musique wana pourquoi po balingi te bazwi ba vie oyo bana Congo dia totila bakoko pe bakokololo bazwi ba like wango bazwi ba pesi na nzembo wana pona nini ye abala molimo mingi kasaza na nzoto yango na benga ke tata tabala tata abala parce que tata eza molimo yango ba tata mwasi bazola kisa eza ko ya moko pe na talisa ka bandeko kasi bakoselinga makambo na yembaki na betaki musique wana pona nini pona ko pousser te batu baya kotala baya koyoka bosolo siko yonde konanga langu mususu vande lobi mama Congo pourquoi lobelaka ba vite ngana lobaka ba vite to lobaka mutu na mutu asala musala na ye voilà si tozo tala boye songolo pakala boye bi bosolo oyo bakoko pe bako confirmer na nzela na biso siko bandeko tango yo moni bongo o partage o like o commenter o sali par na yo oko kanisa ke mamekelamu témoin na ngai nokwa bana noti na Facebook kutu batu nyonso bayebi yango na bandeko lakisa bango banini donc iponga tamta ba preuve au moins la laxi bango ndenge basengi ngana na monetizango noko bana notiza témoin na boya mutu wana oya asalela ngai na yebisa ye komeka te pona ni soka sali peve oya bakoko esengela ke sala ezoko bakosala na mutu po bakoko batala biso zozo ba papier bacha ba couleur te siko oya partager asali par na ye akozwa pe lifuti ne po mokila molimo bakita babengaka mon l'univers ezo mon automatiquement siko tango esalami bongo oyo azwa partager oyo azwa sali bale ngai na zulango bénéfice kilendiko témoin nani nokwa bana noti yazana Congo ya malili bomoni nokwa bana noti ye wana témoin ye wana bakoko pe bakokololo bobiso nga ye yo ingeta papa ye abeba kala bokokporupo ya eza tango bakoko bana na biso nana kotelemela nzembo wana et puis boluka boye basification nzembo wana mais entre parenthèses bandeko tozo kota sikoyo pona o ezali esengela kitolobela bandeko nanga ndeko atindi message oyo botala yango botanga nazolekisela bino ndeko totanga su message oyo asika kasi o na ko conseiller ou na ko déconseiller mutu te ke o bopese boye to bopese boye te pona yebite mutu o ya obela ou aza maladi donc boso sur la vidéo on est nazoloba bino moko bozwa mayele pe bokanisa yamba ko boya to kondima ngana osala ka part na ngai matondo bande Congo
numéro oyo ya Belgique ya nani nzoka nde bakoko bakokololo basalaki natuna bango mpo bongo bapesa nge yano nazwaki yano eza ndeko koko lokola pe biso lokola na bande pe na bande kaka nde atindela kanga po tobanda okoma na ye na numéro wana te e tosololaki nabaki nayebisaki ye nakofilme yango me nakobande numéro me nakotalisa bana ya bakoko maladi oyo ke pondu na mafuta mbila esengeli na oyo wana te ya niveau wana mpona nini pondu na mafuta mbila wana ezali kobela kobelela batretaka yango kitutu epuis ndenge komami wana bandeko ndenge botangi nazotalisa na bandeko na misu mpe bozwaki donc mosapi moko kaka ndenge tolobaka esukolaka elongi te bakoko na biso bakokololo songolo pakala ye oyo asali part na ye oyo kaka mbengu asali part na ye kaka makeba kaka nzinga kaka nzinga kaka mafuta kaka kimpavita ngai ye yo mutu na mutu azosala part na ye voilà bandeko kati na bobiso moninga nde balobi omoni ndoki belela po esila peve yango eloko nyonso donc ipo ekoma ndenge esengeli ezalela po lia biloko esengeli biloko ebela yango fo bososola kobela eza maladi te tozokende kitutu basalisaka yango tango mosusu ndenge omoni bamakomi wana okoluka osombi pondu peut-être okobanza nanu bongo ozwi mafuta mbila oke kosomba te mafuta mbila okoki osomba me pondu basombaka te babukaka epa na yo moko te pa songolo pakala te pondu balokotaka oyo ekweya posalela yango oyo ezali kisi ya kitutu voilà donc ezali na oyo te bazwa ya kokotisa vague na se oyo bakomisa yango lokola ya bango nzoto na bango nzoto ya Yesu makila ya Yesu yo pote me bamisusu ba bébé spirituel ba brebis ba meme bango siko bakoma le bon berger na bino or tala ba berger ya ba chien bazali voilà bazali ba fulu esika bakomisa moyindo esika na ye basaka fulu na bango oyo bakitani babengi sikoyo lokola sali te mutu azosala su te olia azwa liboso ndaku na ye akomba azoyeba te ke ki ezali ye bopeto ezali ye nyonso ezali biso ya komisi bopeto lokola politique oyo ezali mensonge kombo bopeto ezali nga ye yo bobiso bandeko soki otangi okanisa yamba koboya to kondima po makambo na kotalisa biso omoni maladi nyonso onga na komi ezali ya biso te po eza maladi ya mot français bisika euta ya bamindele oyo bakreya yango tous les maladies oyo yo tangi etc. eza mingi eza ebele basala yango bango moko bakotisa yango na nzela bamangwele pe yango batangisa songolo pakala ngai yo ye biso moko to mi contribuer
na ba malheur ya biso moko. Donc basali o ezali ba maladie na bango et après babandi kotangisa biso voilà pourquoi bango mo bazara ba professionnel nango po ba yebike maladie o basala kango na boye ba créer kango boye po ba sisango faut sila na boye. Voilà bande konanga sikoyo yonga ye songolo pakala eza lokola soso adodaka eza lokola ndeke adodaka na se adodaka pe likolo kuna na ndaku na ye azalaka na se apumbwaka pe eza lokola lion. Osomona siko kati na bango na ba exemple oza nani soki ozali par exemple lion okoki kododa te esengeli o manche siko ba classe oyo bango batangisa biso na ba classe na ba église oyo baso kotangisa biso nyonso ezali mensonge. Donc ngonga o mundele atangisi o eza mokili etanke kitani atangisi mensonge na mensonge o esengeli ngai yo songolo pakala tokoka kolanda te. Voilà bande kolanga bo fungola miso to mi contribuer na ba malheur elobi bango mo bakitani o ezali ya biso moko. Donc bisika nyonso o hôpital o église o école to tanga o eza biso te. Donc soki o machaka marché okoki kododa te. Donc moyindo okoki jamais kokendo hôpital na oyo bango batangisa eza ya biso te. Voilà pourquoi bato bakufaka mingi. Bato bakufaka mingi pona nini oyo tokendaka kozwa ba traitement eza ya biso te. Oyo ezali mal a dit. Donc mal comme mobali eza code par rapport ya bango baza ba époux ndenge ba mizwa lokola papa Roma. Voilà. Donc aza yemoko donc mibali. Voilà bande konanga. Donc Tommy Banza oh ngala zotali sabino zaka ke batu mususu ba mesana nango te pe misusu ba mesani nango ba omona ngo lokola eza di blabla or ezo wuta na bible te ezo wuta ndenge bakoko na biso ba koma na kati ya lisese la parole que je vous ai dit esprit non la chair eza oyo tindamaka na molimo bakoko pe bakokololo me batali songo na français parce que na lobaka bible eza makambo eleka o ezali pe o ekozala ya bakoko na biso baloba pe na bakitani na biso bandeko bo banza malamu bo yeba o nini ndenge tozo continuer kotambola alors que nyonso ya kolonga esepai na biso moko leti bakitani balobaka solution nyonso ezaka epa na yo moko miyebela bandeko leti ngai je peux un exemple. Na zui ba maladie belé awa. Bande konanga. Ba mal a dit. Ba misu ba tselinga na ba porte. Ba misu ba tsela nga na mituka. Misu ba bwake la nga na se. Ndembo mona ba sala ba hélicoptère na ba avion. Baza capable ya kotambusa ba drone na bango ya kosala pona ko pouver ne balobaka. Mutu asala courant akufa na courant comme l'ICC na lobaka pona kotalisa bino. Donc lokola talisaka makamususu o eza ba kisi. Ba ola ba bon to sala, ba ola ba to sala siko to la kisake ye fois kufa na loko oyo. Ye photo sala ye loko oyo poto pouve ye donc bazoko tiaba maladi bako bwaka bako luka ba problème donc ba étouffement makambo ebele na molimo pe na musuni pona nini ba pouve. Voilà bande konanga ibo banza makasi pe bokanisa ya bakoboya to kondima biso mokeli kaka zoko bakobatela biso po tozongelaka toza na choix te yango tozosala tozotalisa bandeko na biso na bolingo nyonso ke nyonso oyo bango basala na ngonga oyo batangisaka o ezali bo bisote na ba France français eza bisote kaka parmi bakitani na biso mtu batalisaka bango moni biso bakoko na biso batika ki boye monoko boye mabele la kisi pe mabele bobe bino pe bosala boye ale kaka ndenge babo na misu na bino moko bomona nde basala garçon o a inventa hélicoptère garçon a inventa télévision et tambola et ça la plutôt sans courant a inventa mutuka soko démarrer mbala moko bandi ko charger yango moko donc automatiquement essence nango yango wana a inventé babiloko ebele basaki nini ba yibi mayele ne ale basani nini ba bomier donc ndenge moko basala siko na ba traître na ba innocent o bazala na bango te me ba ninga bazala na bango leti ndeko wana inventa ki a sepela ki azana bango po ba contrat ki ye ba linga ki te azwa o ezali ba benga ka document moko bo permis s'occuper licence et mama kuna donc pona nini bazotambusa mokili na politique donc na mensonge il faut kaka bango bazala liboso après ba donc ndeko nanga bokanisa nga nazotalisa bino bakoko na biso babotaki na césarienne te bakoko na so bando bota normal eza na ba position bakoko na biso babotaki mais
tozoloba kaka tokoloba tolobaki yango tala lelo yo ngo nyonso mindele ekokangama oyo yo kobebisela biso bo biso abandeko mosusu bazolinga koyoka biso te ekangama ya oyo bebisi memi kutu ba oyo ba benga bango bakonzi ba miyeba teke bango nde batu nzambi bakomo manipuler bango pa bakitani voilà yango wana bandeko bayaki na lisano sikoyo bazongisa sikoyo na mpeve ya nini ya ba makaku oyo ya 4 lettres ale ba multiplier yango wana eza déjà publicité o bozo mona wana ezali kitutu bazo pesa déjà ba photo wana pona nini ndeka bazaka plutôt imiter l'oiseau naturel. Or kitutu eza maladie te ezali kobela ya punition ya biso ou kofungwama ya mutu molimo eza mibale kobela ezalaka mibale ou bachora te baluki babsala mutu malamu te ou nzoto eza ko métamorphosé eza ko se traiter leti na pesa exemple nyoka ndenge posona ye longwaka ayoka ka mwa pasi kola za penda kaka nyoka wana posone tango longwaka wana pa koma sika ayoka ka pasi kasi soki bazui bakangi ye po babenda ye poso wana akojoka po ba bende na makasi wana ndeza sikoyo malade mais kobela yango wana posone zo longwa azoyoka pe azobelela azoyoka siko biso nde tobelaka siko kobela yango siko na pesi eza na deux façons ba oyo basalaka batu ba mauvais sort na ba oyo manzoto na ye donc ba oyo bayebi makamba ya molimo mingi ezalaka kala tonto sokola bana mike mususu so babimi ba bouton ma bouton boye fièvre comme sala bango okomona balobi eza visite ya bakoko bayaki ko visiter mais bakotaki na nzela ya nzoto na ye po molimo ya mwana oyo yango ndeza malamu po sala na nzela na bino soki bo se souvenir même na ba masolo voilà bandeko sikoyo bango lokola baza mutu na se nde bazana ba projet ya biloko oyo déjà babongisi po bakotsa na banzota batu nzamba puntulendo pe aye kotalisa babiso ba oyo bandeko eza na bakodi ya mususu so totalisi bino oyo kutu ya bopete bakoko batalisaka nazobosana te ndeko moko bando benga so prophète soki efata bo efata so na moni ata photo na ye na ocha azwanga minimizanga mamekelamu azaka bakisi kisimbi mbisi mamekelamu azaka bakisi kisimbi mbisi babiloko moka bongo aka yebite ke kodia ya biso bayindo euti na monoko na biso po monoko na biso bakombo na biso ezali mboka po oyeba esika mboka bandi okomona nzete ya mbila wana nde okomona mboka wana kombo ebimi pe na mbila ya mboka wana okoyeba yango oyeba na komi pembe na mboka parce que nzete mbila ezali donc faut batu bo sosola bokoma nyonso bakoko yango moni baye ko bungisa batu monoko oyo eza monoko na bango bakita na biso mususu ba chinois ba garder o ezali ya bango lenge bakoko na bango bakita na biso bayibaki mayele na biso nde ba o transmettre na bana na bango voilà sikoyo kodia oyo bakoko bapesi ndeko na nga bauba na mieli yaya bambuma nango kobwaka te na soko bakoloba badiminenga bavi pamba te po na nini na tina mais bakoko pe bakokololo ya mpeve basaka kolaike etali biso te oyo etikali po mutu na mutazo sala musala na ye biso to sala musala bosolo bango ba sala musala ya mutu na se nzokande mutu na se o bazwi chiffre 6 azaka kakitani na biso esengela zala na biso elonga sala malamu
mais bango bazongo ba pratiquer lango mensonge mutali bango bandeko moni nyonso ya biso hein o bakoko lolo batikela biso bakaka bankulu neti lungwila oyo oyo bayebi esalami na koko esukolaka makila bandeko nalobaka pe naloba yango naninga pe suna ko bakoloba omoni tata na biso kalala omotunde azalaki na nzela moko boye batindelaki ye na lolenge na kolobaka mais azotalisa batu na français kasi azozongisa batu ke sengeli boloba monoko na bino po batindaki ye bongo kasi ko banza te moto lokola ye akopanza poke oyo banusu bapanzaka te oyo esalaki ngai batindi ngai le même jour epa bakoko ne nzamba pungu tulendo afungolaki le même jour wana oyo basimbaki motema yankaka ekelamu yankaka noti tozwi bapape batia bacouleur bankulu bapesi mpeve na kei le même jour wana na nsima nango mpona bongisaka deja babongisaki nga deja nde mosusu toliaka te le mosusu zwa boye sala boye loba boye zwa eloko otya boye bima boye sala boye bandeko elingi koloba te ke tata kalala motunde ndenge banda oloba bongo ayebi makambo bakisi te au contraire bato ya bongo mais likambo na ntango nango peut-être parce que mama ekelamu alobaka te ke nateka bakisi nasala boye musala oyo ngai oyo nazosala oyo songolo pakala bazosala koteka bakisi oyo ya kotambola kote ya par-ci par-là epesameli mutu nyonso te mutu mosusu mpe akoteka bakisi mais aza mpe na vocation mosusu mais bamisala eza ebele bato mosusu baye na mensonge esika bosolo eza sikoyo bakoko baosala nini leti oyo likambo na biso bino ya ambassade wana France nalela nalobi nasali sembla bakoko balobi ya mon père ma mère so me para yo ndo kokende ngabi bana bakoko baza ebele bamibali baza ebele kaka ngai yaya batelemelanga yaya nalobelaka bino bokanisa yamba koboya to kondima voilà soki bakoko nde bazopesa biso tolobela bino oyo eza ofele basombaka yango te yango bakoko mpe bakokololo na biso oyo bazalaka apesi madesu apesi tiaka madesu ya bakokololo na biso nde bazalaka na mpeve basalaka po baboyaka makambo papa mpe batia bacouleur na bakisi mosusu mpo yango eyaki kobebisa mokili na biso bateka bakoko mosusu basomba bakoko mosusu na bapapie batia bacouleur wana kasi bakoma mpe kososola na mokili ya molimo bosala nini ndeko alinga se elokisi ye batekeli ye asa sikoni asombi alingi mpe ozongisele peti na baenergie na bwani ya bapesi ye asali eza par na ye oyo lungwila oyo bandeko mwasi oza na posa kobota boyebi eloko batiaka na kati sikoyo muto batieli poison ifaliaka koko lungwila mwasi oyo aza na posa kobota ifo makasa na biso totiaka na madesu oyo bobengaka soki fer de l'Orient kotokisa yango 1 litre azomela mai wana na biso semaine mosusu azwi clou de girofle mais oyo batiaka awa biligata bebakala yaya biso masanga na biso eza traitement kolia mingi te komela mingi te voilà bandeko nga na kabolaka par oyo bakoko bapesaka nga bandeko oyo etikali kaka bato bango moko soki oyoki soki oyoki te mais boza na bandeko na nga
botika bango na kokende na bisika sengeli bakende te bacha bango bamangwele tandis que bozo sola pe na ba téléphone botiki mikumba na biso moko o ba biso soto kumba yango ya bopeto ya sikoyo so toke na ndenge penza na ndenge ya par rapport est-ce que tosoka mbongo topesi na l'état po bakombelaka biso aveni nzoto eza mabele yaya sache na misu na okomona kango te mwana bakoko pe bakoko lolo bandeko na biso oyo bosala mangomba bana bakoko lolo boyebisa na bana bakoko bakomba mabele nde mokonzi vraiment bote ya bango banini Israël nde kozela na ngina yebiso loko moko Israël obotanga na Bible yango wana guerre ezala te ke mboka moko illusion ezala ka soki wapi te le même Israël wana yango wana obotanga na Bible Dieu des armées azalaka na ba armes bon bandeko Dieu des armées wana yende mutu azwa ba charge na ye pour exemple konza ba arme bokasaka armée wana Dieu des armées bokasaka armée wana ezanini bilondu botanga kasi ba armée mkonza ba armée ya ba arme mobimba do basalaka esika basalaka ba arme ba soldat makambo wana nyonso yende Dieu nango siko botika ya sala bino siko bozo sambela bino bwa ba yindo bozana nzambe ya Congo mama Congo ndenge bashino bazali na Buddha na Chine bazana Buddha biso tozana nzambe Israël eza na Dieu bandeko balobela bino ndenge nini bokanisa ta yamba ko boya to kondima bozala ba croyante ba meme ba brebis ba bébé spirituel ba leti ba meme balelaka ba mouton bokanisa pe nanu ata bino moko endi yeyo endi azape na oyo ya ye elongo ba arabe tout consort ba musulman bazana Allah nzambe ya Congo benga nzambe ya Congo po asunga nani bacha beni benit esika maya bibembe bazo bimisa nzoka nezali ngoma nguma zalaka kunelo kwa monene zalaka kuna goma benga nzambe ya Congo pona goma eza beni te tango bolobaka soye beni est-ce que bokanisaka nini bokanisaka nini na makanisi na bino soki balobi na bino mabele na mabele ejouaka rôle ni différent parce que yoki mabele na mabele kasi komami ka ndenge mokoti soki pe anonyme soki pe synonyme bo bamba makunda bino bo kende kutanga kundanga aza suna makambo wana ta kutangisa bobango te na ndenge ni ezali elobeli moko te kasi makomi moko pe lolenge moko po mabele ezomelisa ezokolisa bebe yango nde bebe sengeli amela machete desi bakitani baloba tanga koli akomi na biloko ya mabele bamatembele bapondu bandunda bitekuteku mais jouer rôle moko nzoto eza mabele bandeko tosalela bobiso siko yo oza na nzambe na yo na Congo ya moyindo Buddha aza na ala na ye Israël aza na die na ye parti mususu ya Israël baza na ala na bango
bazali bango nyonso ndenge bazana ata oyo aza Buddha ata oyo aza Allah ata oyo aza Dieu basangana po baza na PVT contre biso na moko na bango bakoka tala yo bazaka misatu wana bazaka na kodi ya te bakotaka na nzela ya ndeko moko yango tozopusana ekozala moyindo moko atelemi comme traître oh yaya akomona bimona meso na ye tozokende topusana bobanga nini yaya Russie ezeloko te États-Unis ezeloko te devant moyindo abimisaka bayindo ti Russie paso wela bayindo Amérique paso wela bayindo oh yo wela mbana ya mama Congo ezala mukili mobimba bino baba kitana na biso bana ya bandeko na biso bandundu ndundu na ndundu aboti bino nde kutu mindele bino boza belilingi ya bandundu me biso bayindo na bandundu tozali na bililingi ya bakoko na biso bozo ko manke biso elobi bino moko bakitani yaya bofungola misu Chorate ya bo moyina yo moyindo ezaka yo moko yango oza na sima ya Buddha oza na sima la oza na sima ya musulman po ozo zala na bango sikoyo bandeko soki bazui yo bazui yo moyindo donc kende sikoyo Israël nangonga oyo pozo sambela Dieu d'Israël oyo pe Allah kende pe soki wapi na barabu kuna pozo sambela Allah yo pe Buddha kene na Chine kuna botika la biso Congo oh biso to lingi bakoko pe bakokololo na biso bandeko bofungola misu uko benga na 085 311 48 70 ukozwanga mokoma mikelamu na koyamba pona yeba lolenge oyo muto aza na posa ya kozwa oezali appareil oyo po yango bozomona ezali note 10 yango oyo bozomona ngana zotalila oyo bakamolaki bandeko soki na tsheli bino video wana eza pona kotalisa kaka noki mbangu ke na zalaka na lolenge na nga moko ya ilobeli na bande koloba mbangu na lingaka te ke muta kanisela ngai malamu te na lingaka muta kanisela nga malamu po nga soko kanisela nga malamu te eza lokola muta bwaki soyi likolo ekitelaka ye po mutu aza malamu songolo pakala aza malamu tango zo kansele malamu te donc PV obo bengi bakitani babengi énergie wana ezo ko travailler sur yo moko parce que c'est pas ya mutu wana te ozo kanisa eza lokola mutu mususu abambi akanisi citron nde tennis abambi yango et tout inzete et songela ka yemoko voilà yango na meka kampe lokola leti ko se justifier lokola leti ko samba mais na samba te me mutu ayeba bosolo nanga peut-être moi mekelamu peut-être totala Samsung 10 mais Samsung 10 yango nenga taki ba 200 et ça 200 te pona eBay Amazon ezali na ba 200 et quelques. Mais na ndimite oyo 240 ba pesa nga awa na Congo ezapele le même original penda le kola nini oya téléphone nanga voilà bandeko tungaka kotalisa bato po bobiso yango wana oyo biso toza ezapele olenge nanga nalingaka mutu azala trop à l'aise ayeba mutu nini asololaka na ye azalaka na ye pe malgré tout toyebani bilongi toyebani mitema te kasi nzete na nzete bayebaka ngo na mbuma na yango na boyi lem susu mbatu oyo bazape lokola nga na ba recherche atali Samsung 10 ndokande eza Samsung 10 eza Samsung 10 plus
Yangai moko, mais natanga ki Samsung 10. Pour na display, on a changé ki nde na lobaki bo kende tala. Bandeko, nazo yebisa bino makambo somo na monaka. Na sengi matondo mingi. Na mbuta na biso moko, nazana permite bakoko afungoli nga nzela te na tanga kombo na ye. Azaka na Londres. Aswa ki ngonga molai awa. Bandeko na Kinshasa. Boyebi peye alekaka na ba réseaux sociaux, ba journaliste pe ba zwaka ye, bakutanaka na ye kwa. Asalaki inane na ndambo. Mais atala likolo na se à partir à Londres benganga mamekelamu félicitations. Ozo kende 3 ans na mabela ba koko na biso nga na zongi makambo nga na moni yaya nzamba pungutulenda lingi biso ayaya ezate ke songolo pakala nga na yeto leki songolo pakala te mais eza oyo kaka ba koko nde bazolinga bandeko na monaka bimona meso pe na mitunaka kolongwa esika na botama résidentiel 10e mairie Canas ti ba mema nga ye kolongwa États-Unis papa yolo esika tokola kolongwa wana kovanda na province ba oseka yo ba ochola yo pe bimona meso bandeko mingi boye baba uta ba kenda Congo kasi banani bazo ko bundisa bango ezalika bandeko na bango kasi ba biso yo bakoko pe bakolo bachaka maluba kati na biso to bundaka te biso to betaka ozwanga wapi okozwanga wapi nga yo moninga na lobi na Mukongo mama na ngande Mukongo omoninga na lobi na Mungala tata na ngande Mungala omoninga na lobi na Muswahili mama ya mobali na ngande Muswahili omoninga na lobi na Muluba tata mobali na ngande Muluba nayaki na libota wana na tina kasi mama tambit mama tambi aza awana aza na bomoi azwa santa tukutombele mama na ngai tata mwasi tambi aza botu na ye mamekelamu boto nani mingi bayebi na komba boto na bakisangani général boto bailobaka boto mais eza boto GBO boto Bokbo Pokpo Emmanuel si abeba kala Pokpo bandeko na nga Nigeria na mona ondike ndeti kote ya tata na biso nga nazala nga nyonso okoluka nga kote kuna ba ayaki kaka na nzela ya wana bandeko omoni penda na bosa na kate yaya surtout likamba fufu oyo baba chora te batu ba yo koti amno mangwele bo na kati ya biloko na bango ta na biloko na bango bo tia ba fourmi te na kati ya fufu ya moto ba yaya ba yaya oya yaya kimpavita oya mama nzinga oya kaka mafuta bakoko pe bakokololo nyonso ya biso wana tala liboka fufu ya fourmi na kati ya fufu otali na se pesi bakote les ate otali boye yaya boko zwango tate bo créer loko yaya bo banga kana bino te muto atambolaka malamu te o aza tchoka te aze loko te poso kaze loko alingaka misalela na vina yake le liboso makam na bango si ebeba na kichora te wana na négativité wana bakoko batika bango yango batika baza banglingounia mutema likunia likundu koyibaka ba énergie batu bayebiso banyoso bayibaka bango bayebiso banyoso babomaka bango banyama na ekila kutu baza banzete ya ekila ntala bandeko moni ba wana bateli bino baolinga bakotela bino bakoko ya balakisi bino na nzete eza nzeta baoba malgré tout banzete mususu ndano bakoko balakisi bino te bamususu pe balakisa bango soki na lobi la mususu lokolo yebi yango te komeloko mususu na nzete eza nzeta baoba na nyama eza nzoko na banyoka ezali nguma
eloko ya monene ekanga nyonso gba yaya boningi kaka kosalaka bandeko na bino malamu te ekozongela bino nga vo de bile aya baaméricain na batraître bakoko batiaka ngongo bongo na sani bandeko na wuta ngomba mikolo misato nazongi ka pakala na telemi na coin yaya mbwa moko alekaka na yebi kaza mbwa te baba genre oyo bana bampeve oyo babongwanaka bampese oyo babongwanaka bampuku oyo babongwanaka songolo pakala na yebi kazalaka mbwa te alekaka 21h alekaka ba 0h ba r ne yango wana azodenda adendaka kaka alekaka kaka piu 23h bandeko na uta ngomba na ozonga na telemi na coin na nga azoleka kaka ntango aleka bakoko batalisinga tala yeyo mutu yango yeyo bandeko na otala ye lokola nga na telemaki na nga na banda otala na nga baminzoto mpona kota na Panama oyo ezali ndaku ya kati mpo mokili mpe eza ndaku na biso voilà bandeko na balola misu boye mbwa akomba mama mutu yaya bakongo boza na PV yaya bamususu bazaka mabanga bamususu bakomaka mai bamususu bakomaka ebale bamususu mungala muswahili biso nyonso bakongo bokanisi nini kasi kongo ti bakongo boyebaka te bokasi bakabola kongo mokili mobimba koko kongo aboti oyo ake kote wana bia nasali kote na ngai mbujimai nasali kote na nga Kisangani nasali kote na nga Équateur voilà yaya napusa niko na PV wana napusa ngabi mais pourquoi ngonga oyo makambo bakoko na biso baolinga te yaya bolumbu ekuta siko na mamekelamu na PV yaya Samba Pungutulendo Montalo lendo azaka peto akombaka donc atindaka bana ne bakombaka libanda nzinza lekate balati ba maputa ba essu tout consent nzinzi na kombo na maboko nzinza lekate twa lelo oza nani ozamona bakoko komba libanda ozamona bakoko yebisa ndeko na komba libanda yaya na lebi babiloko bakoko na biso baolinga te ozangonga malamu boye nini bandeko ake kota na mire moko ya sima. Donc, il y a voisin, il y a quelqu'un qui n'a pas été. Et pas, il y a un peu de quoi, il y a un peu de qui nini. Ma place, je me suis raté, yaya. Nabi, tala, makambo, bakoko na biso bazo lingate na ngongo. Yo, bingate. Mamekela, muna ebiongabi. Mais pourquoi? Si on attend, on a zoloba, ba voisin bazo yokanga. Yaya. Ce qui peut pongia ba bébé ba pesa bango ko yeba te mais soki ba bimaki balinga ba mona ye parce que ngasi déjà na moni na beleli ngabi boyete avandika baba zoloba te bakoko na biso balingi boyete za ngonga malamu batu bazala malamu bako bozala malamu botika batu bazala malamu yaya na betela mino suri solo mususu mwa noki na bandeko betela bino eza na mukolo mususu bandeko matoi nanga na vanda kaka no kaka chokola r nini 0r na saike pa na ngabi 0r oyo awa na mboka si batu balalaka donc 19h 20h ata kurezali mais makelelo ya nini chokola nabi mais non. Mais pourquoi? Na banjo fungo la porte. Yaya, na fungo li porte. Na banjo loba. Yaya.
ngai so bakoko balingi soki bapermetaka moto amiboma nakomiboma po bamindele bayukuzu na makambo akoko mangongela azosala bango na ngonga oyo mais likambo na ngonga nango nakosala ngo te sans bango nde batindaki nga na mokili ngonge koka vent de bilia ya baméricain pe batraître songolo pakala atindaki mulongo nyonso bayokaki lisolo wana ya molai bakokende lokola singa matembele nabanga te pe na kosala o bakoko pe bakokolo na nga baotinda nga nayaka ngomba bandeko navandaka libanda naosenga bakoko na nga libanda zinga ya babe babe baze bele voilà bandeko kokombola eza na mutu ya makasi liboso na yo okokutana na likambu te na balabala po bakota na libota na yo esengeli mutu libota na fungula bikuke po batsora te ya bakartier mosusu baya kokote pa na yo bakoleka na veni wana ndenge bakitani balobi yaya po bango babenga yango aveni na oyebisa bino kode ya moko bandeko dernièrement awa eleki mikolo nga babino na bimaki tango na bimi nzoka nde ezaka na mama moko ayaka na sima soki nga na kombi ye aye kokomba mais koki koyiba 99 fois mais pokoma na 100 baokanga yo voilà na bimi na ekobosana eloko moko na tiki mutuka pa kozonga na ozonga boye na kuti mutu aokomba liboso lupango na ngama avandaka na 4e parcelle mais 4e parcelle na ye akombaka te liboso na ye bandeko nazaka kutu lere mosusu na okomba bato baloba mama oyo akombaka apres azwi atumbi nkaka vemba kutu bisika azali tata vemba ayeba mokomso abenga briske na video nalakisi ye mama moto nini mamekela mongabi te nauta okomba na otumba yaya yo si omoni moto aotia bopeto ekomi azobenda balupemba bato ebanda wapi makambo nyonso sikoyo eza bongo te soki eza bongo kasi yo pe benda balupemba bato lokola bozaka na makanisi ya koyiba baénergie bampeva bato oyo bino bobengi baénergie eza nini nzoto ezali mabele oza na kombo ya mabele ya mama Kongo ozokomba na kombo na mabele ozozwa lifuti na yo po ozolia mabele te kasi ozolia oyo ozolona na mabele soko oloni yango ndo ozobuka kasi pona mabele tango ozokombola ye yo ozomona ozozwa eloko te me azopesa yo mpeve makambo na yo nyonso banzela no nyonso ezosala nini ezofungwama ozobatela mpe bato namona makambo kaka mpona bakoma kokomba aveni nakombaka aveni bayaya eza na basinga mosusu bakangaka batiaka na baveni kombo ya kolongolaka yango yo ozomona te bandeko mama wana na ye kokuta ye akile panzani asusumuki ekomi ye moko akomoloba biloba ona kolobela bino te ponga naza matérialiste te yaya nayebisenga bi mais pourquoi ozoluka nini epa na yo 4e parcelle epa na yo kombaka te yaya yango tango moni tsora to beleli batu pe bamoni donc akombaka banda kala nalobi mais epa na ngeza déjà peto na uta ko kombola banyoso bomona siko zo ko kombola nini na yebisenga lobi moninga système kaka ya nzete ba matelaka yango bakitelaka wana kodia nanga polo nganga il faut le kanga na malamu pona kata malamu okomona bolingo na kata malamu okomona bosolo na kata malamu mibeko misala esengo donc esengo la le kanga na malamu yo yaki osala
nzete bamatelaka yango bakitelaka bandeko zwa par na yo kini bopeto ezali yo Au TEP, c'est Kalala Omutunde. Je vous remercie de m'avoir rejoint. Comme vous le savez, ensemble, nous allons célébrer le génie africain. À très bientôt.